Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue, bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue, bienvenue na balandinyo soyakala. Bienvenue, bienvenue na ba o nyonso yasika. Kande tolobaka na bino toujours et encore. Boyei, boyei malamu na chaîne abiso ya Inès NM officiel. En tout cas, la famille, ceux qui zambala liboso et salimi keno oya kokota na chaîne abiso ya Inès NM officiel. Kande tokendaka nango na osenga na yo, veuillez vous abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete kuklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel a obandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, ezalaka nango devoir na biso o tokobo ya te pe tokotikala koanga na te po toyebike ezalaka penza kop na biso. Lelo toye a na dossier, toye a na affaire. Il y a trésor mputu mabi trésor o ebela bato tobengaka mputu mabi trésor bandeko nanga. Lelo awa toye na makambo, lelo awa toye na dossier, lelo awa toye na ya koindisa ya kobebisa, toye penza na ya somo kande boyebi moyen pe to macheba mo awa ezate moyen pe to boya koloba ezate. La famille eza na makambo ebele o ebela bato bazomitunaka to bandananu ebela bato bazotunaka soki trésor mputu existaka kaka. Est-ce que trésor mputu azalaka kaka namonaka bato ebele bazobenga mama Inès NM officiel lobela nanu biso est-ce que trésor mputu azalaka kaka, trésor mputu azalaka kaka. En tout cas nako répondre awa te mais nakotiela bino quelques vidéos bino moko bokoyoka bokolanda soki trésor mputu azalaka to soki azate. Soki azali bokoyeba, soki azate bokoyeba. Lelo kaka vidéo moko ya mukuse na kotiela bino. À part ça la famille ebele ya bato balobaka toujours après trésor mputu kolongwa na TP Mazembe le président ce qui est encore Moïse Katumbi afutaka lisusu ba joueur bien te. Bandeko nanga eza na vidéo awa o na kotiela bino en tout cas na ko préférer bino moko bolanda vidéo wana. Pona boy ezala te ke non mama Inès NM officiel tala kuto lobaki boye tala kuto mataki boye na boy nanga. Ngana linga nanga biloko nyonso bino moko bozo yoka, bino moko bozo sentir, bino moko bozo vivre ba dossier mosusu ba circonstance mosusu pe ba makambo mosusu eza mwa bongo. Avant na la bino la famille, en tout cas na sensibiliser nanu batu nyonso o bokomi kolanda biso sika. Soki okoti sika na chaîne na biso, veuillez vous abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo massivement, bobo sana pete kuklikaka sur ngonga ya notification. Malamu surtout ya ngonga na biso wana ezalaka bien à chaque fois que Inès NM officiel akobanda koyaka na ba vidéo ya sika kande boyebi en tout cas toko tiela bino bokozala déjà et encore informé na ndenge pe na système moko ya kitoko. Voilà. Sans plus tarder la famille na tiela bino quelques vidéos ya trésor mputu makambo oyo euti kobima awa makambo ya mikete mais plutôt makambo ya minene. Tolandango nanu la famille nga ya bino mama Inès kande boyebi nazananga songi na kozonga nanga pona komika kusala analyse sur dossier oyo. Tolanda nanu et on se retrouve juste après. Na olingno tika na mazembe donc olinga inote ukebeta na poto c'est trop dire mais il est ça là qui n'habite na poto peut-être parce que nazala za idée ya kuna mais il est ça là n'habite peut-être pour na igate il est na koloba yanga siko ki gate wana bana betela biso lisolo ki gate poza ozo salaire nini poza laki ko zo avantage nini oyo boyi ba équipe minene boye ya mokili salaire pela na lozo salaire c'est le wana na lozo salaire tant celui qui pas Belgique en lozo on pété tant celui qui pas Belgique puis on lozo on pété la lozo pela salaire et puis il y a un avantage et belé papa qui tenga kufiti qui tenga kukumba asa vivant vieux qui frère ça yepeto émission yepeto luka papa
abimisela na prime abombi mpo bato bamona te ya bamiso ezali moke ya yo mbongo bapesi biso ya prime na oyo ayelinga eza somme moko mbongo bapesi équipe mobimba na oyo amemelinga eza somme moko donc moyeba mai no bamona te oui parce que na Mazembe ezalaki so tobeta match mpo toleka ça a vraiment besoin de toleka alobenga mutu na ndenge na ye amotive mutu na ndenge na mona ale so obeti match oyo chilinga biza na 20 000 ayi papa to so obeti match oyo biza na 20 000 30 000 bedi mutu na mutu so pas komi pa na mise en somme na yo bana okena bakombi beta c'est les quatre eza histoire na yo parce que cette émission c'est ton histoire oui parce que naïbara na centre na salon ndako na somba na mbonga prime ya match à APR l'essentiel vous gagnez aussi 100 000 dollars oui na longola 90 000 na somme vraiment le pamukula na centre mbonga prime ya match maro oui naïbara na Lubumbashi na Lompungu mbongo na somba ndako yanga ya liboso iza na prime iza match mo Coupe d'Afrique je crois iza match à Lali et c'est ma so tu gagner match ou beti bien tu gagner on a 100 000 comprends voilà donc la prime on a vraiment ndé salaki na julango ba pour ça il a un investissement salaire na ya Mazembe plafond nango osuka na combien ali salaire chéri bon maintenant la beti na Mazembe salaire na suka avant la kende na suka na 30 000 par mois wana na saison oyo avant kende na 2023 ouais. Non 2023 t avant kende Kabu oui. Donc, le président Moïse a commencé à niveau, il y a repéré prime au même titre qu'équipe, yo joueur moko. Oui. Papa qui était naïf, très honnête, Salomon Escadé, dans 2 ans par an. Il y a un bébé qui est moto. C'est ça, il y a un lobby. Pas on a zoloba, ozuka sandete, na ezala qui paie nani. Donc il y a président Moïse tabe. Ezala qui paie makambe. Président Moïse tabe bisa yo. Eh, yazo pesa nepo na pese plaisir wana. Mais ngapi pa nga na baby. Na baby na mutu donc moi ezati. Atala kiwa na mona na zonga. Koto na uzala ngabilo kwa motela zonga. Nzoka na bomwana côté wana peut-être ngoza plus. Ben oui. Moni. Tellement expliquer ça qui n'a pas ya bomwana. Voilà. Il paraît que na Mazembe mbongo ya lisote. Bakosi yo. Président Charles Soulard. Yo so ba futi. Ba salaire à te kita. So yo kaki ba futi ba joueur Mazembe te. Ba la retard 1 mois. Ba futa bango. Kika 2 mois 3 mois te 1 mois kaka. Ba la retard so. Ba mbongo ezala ki période na bino. Papa. Na ba mbongo oyo ezami ko. Ngana tuni kaka. Soki oyoki déjà que ba joueur Mazembe ba futa mi te 1 mois. Na Mazembe zaye ba joueur ba bando toucher ba 12 000, ba 15 000, ba 10 000. Mazembe koma ba 3 000, ba 1500. Papa, bozaka na kati loko wana te. Joueur mieux payé à Mazembe azana combien? Kotanga kombo na été mais ya touché à combien? Les mieux payés. A retouché, les mieux payés les leur retouché ba 18 000 $. Na Mazembe oy. Touré. Je te jure. Te kolobate pour pesa président Makambo. Isama yemoko nan alors 13 000 $. Isama 13 000. Si lelo. Jumbo bengsi a web c'est bien. Isama yemo. Oh. Natangi parce que yaza aza moto bon, a moto ngam na yaki une équipe hein. Toto tina ngola ngam na ye. Bon.
kodissecte bamakambo na ye nga nayebaki natangi na oyi na d'abord wana oyo lera signaka oyo azwaki mpe na mois de décembre a nayebi si yo papa moto akoso te lelo concurrence mo ekomi entre lupopo na mazembe me nga naomona na ngango te naomona ngo te nde olobi bien bato bajoueur lupopo bakomi na bakar ya bien et puis bazoganye bamatch bakomi na bakar ya bien makambo nyonso ya bien mazembe aotobeta match entraînement lobi na Don Bosco. Avant Don Bosco, abetaki, je crois, avant-hier na Lubumbashi Sport. Président ici, bon, bimoko, $2000, na match entraînement. Est-ce que, na lobi ma bete, bolimbi sanga. Bat équipe mususu, pas on a nenga ma bete. Na 5 pena bolimbi. Est-ce que na équipe musu à Congo, président na bango ayi, na match entraînement, a tie bimoko $2000. Voilà, de retour la famille na bandi ebela batu biso nyonso touti kolanda awa biso nyonso touti koyoka awa kande na beti la kabino lisolo makambo eza nango clair ya koloba awa ezali te ya kobeti la pe lisolo ezate donc pour na bandeko mosusu o bazaka na mituna est-ce que Trésor Mputu azalaka oui bien sûr Trésor Mputu aza na une académique na ye ya football kuna nde place azo exerçaka na ye ba makambu na ye kuna penza nde place kande boyebi azo salaka ba makambu na ye belé azo lakisaka bana ndenge nini na kobeta bale bino moko boyebi eza na bana mosusu o bazana ba moyen mais tellement ki bazalaka ka enfermé na ndako moyen babimaka libanda ezate bana wana eye kosala que ba parents na bango bakomi kotinda bango bakende kobeta bale boyebi ka bana mindele moni mwana mundele soki azokola normalement ezalaka toujours parents alandelaka soki amoni ke mwana na ye alingi makambo ya bale mingi omona papa un papa responsable akotia mbongo na ye anje pour na futur ya mwana na ye siko biso bato ya mwindu bapapa mosusu baza na bambongo mais mosusu place nini akotia mwana na école bayebaka te bapapa mosusu omona aza na ye na mbongo te mwana sikoyo akomi kobunda na futur na ye moko kaka papa yebi kaka nonga na ofutela mwana ka Minerva la classe bapapa mosusu eza bongo alors yango bomoni côté ya Trésor Mputu atie kofongola na ye académie ya football pona kosunga ba parents o bazana ba moyen bazana besoin ya bana na bango pe baye bakobeta bale Trésor Mputu afongoli académie wana pona kosunga na Jacques Bongo. À part ça la famille kande toyebi Trésor Mputu azawana asungaka penza pe na bandeko na biso mosusu ba joueur mosusu oyo deux fois ba se santaka que non peut-être moral ezate énergie ezate ya boko beta bango ko beta bale mais Trésor Mputu mosusu apesaka moi kande boyebi moi masolo moi courage na sens que bobeta bale lelo soki esimbi te lobi kuna ekosimba nango awa tomoni lisusu parce que y a de ces personnes o babando tuna pona paiement ba mosusu balobaki ke non depuis Trésor Mputu alongwa na ye tepe mazembe bafutaka lisusu ba joueur te je suis sûr et certain que boye ko comprendre la question et boye ko kozwa ba réponse na bino yango na bisaka bino toujours dans la vie la famille bozalaka pressé te na biyoka yoka boyebi balobaka toujours ennemi ya congolais azalaka congolais c'est vrai eloko wana ezalaka penza eloko boko ya solo po biso ba congolais na ndenge tozaleli tokoloba te ke non ndenge nzamba kela biso te biso ba congolais tozande na motema mabe moko ya mabe biso ba congolais soki muto azozwa te akoprefere batu nyonso baza pembeni na ye bazwaka te soki ye azozwaka te azomona vérité te na makambo azosala akoprefere batu nyonso bamonaka vérité te congolais ebele aza bongo boyoki awa Trésor Mputu auti kutu kobeta lisolo ya mbongo o abando ozwa na te pe mazembe selon lui alobi abando ozwa mbongo ebele koleka kutu ata bato o babando kobeta bale na Belgique ce qui est penza vrai tolo bango parce que vie déjà Trésor Mputu abande ko vivre bandeko nanga somo moi j'avais un ami à moi
azalaki chauffeur ya mwasi ya mputu trésor. Tala ka chauffeur na ye vie déjà oyo azalaki nango chauffeur kaka ya mwasi mosusu mpe amemaka mwa bana soki chauffeur ya bana aza te. Imagine na ndako wana bazalaki na chauffeur ya mwasi na ndako na chauffeur ya bana na chauffeur ya mwana musala fo ekende somba biloko kolia babiloko kande batindaka chauffeur wana. Donc chaque mutu aza na chauffeur na ndako wana. Na ndako na bango bazalaki na baboyi bana misala oyo asokolaka bilamba oyo azalaka korepase oyo azalaka kolamba oyo azalaka kolambela bana oyo azalaka badevoir ya bana. Tala niveau trésor pour toi bando ozwa mbongo ebele ata lelo oyo ba tromper bino te bakosa bino te ke non trésor pour tout azalaka lisusu na eloko te. Trésor pour tout aza na eloko oyo babengaka mbongo. Mbongo na kote ya trésor pour tout ezangaka te. Aza mpenza na bambongo na ye na ndenge moko ya bien eza mwa bongo. Donc botika komitungisa trésor pour tout depuis te. Trésor pour tout carrière na ye akata na ye carrière na ye ezalaki mwa avant parce que lelo toyebi bakidiaba muteba kidiaba wana ti lelo oyo toobeta lisolo azalaka toujours et encore na nini abetaka toujours. Ye d'ailleurs na match ya ba Léopard kande toyebi yende aza capitaine ya ba coach ya ba o basimbaka bale za banane ba moye voilà yende capitaine na bango. Donc yende ayekolisaka bango musala azopesa bango ba stratégie. Tala kaka Robert Kidiaba aza moko pe ya ba moye o penza sala mwa kombo na Congo pas seulement na TP Mazembe mais na ba Léopard pe na ba série na ye abandaki penza ko simba bale na ndenge moko ya kosakana te. Alors ye pe azosunga kopesa moral aza wana d'ailleurs na ba match nyonso kande bomonaka aza wana pona ko soutenir surtout les Léopards. En tout cas courage à nos Léopards toyebi ke lelo nde sukai na lelo nde somo. On est ensemble kande tolobaka toujours et encore nga na soutenaka toujours pays na biso. Je sais que il y a de ces personnes au bazolobela kaka ba Léopard bango ka buzoba emati ekiti la famille na minute oyo na moment oyo na Congo na biso toza na besoin ya énergie oyo eza positive tolo bango ka pene toza na besoin ya ba énergie eza positive toza na besoin ya ba énergie oyo eza négative te. S'il vous plaît to soutenir ba Léopard na biso kande ba okendo beta bale soki biso to ko soutenir bango te muto alibanda akotikala koyaka ko soutenir bango te. C'est vraiment important na côté na biso to soutenaka mosusu penza na kama kana vanda kana mituni na lobi penza ba congolais est-ce que mitu na biso esalaka to esalaka te. Po ce n'est pas possible. Bondimi na bino ko kende ko supporter ko soutenir ba équipe mosusu tandis que oya bino eza wana evandi bozolo belaka bango ka mabe ba algérien auto beta bango lelo toyebi ke pays wana équipe wana pe ezalaka facile te mais bango kuna bazo soutenir pays na bango mais to mona ba soi-disant chroniqueur ya mboka na biso ba neti ba c'est qui encore son nom ba Boketu papa moko mukolo papa moko ya mukolo penza oyo ebele ya bato bakobanda ko s'attendre ke papa wana ko bimisaka tango makambo ya bien maloba ya bien na ba Léopard na biso mais ba jaka ba papa wana eza kaka ya kofinga ba Léopard. En tout cas grand merci na ba onyo so bazo soutenir ba Léopard de partout. Que Dieu vous bénisse surtout abondamment kande tolobaka toujours et encore prière na biso ezaka rakino makamnyo so etambola bien makamnyo so penza ekende pe bien yango pe souhait pe prière na biso kande boyebi. Voilà bandeko nanga lelo toyaki kobetela bino di solo histoire ya 13 ans pour tout kande bolingaka toujours et encore kolanda 13 ans pour tout tokomi na mwa suka partage na biso la famille soki otiela kinga j'aime te en tout cas na bolingo pe na mawanzambe tiela nga j'aime. Ceux qui s'abonnent quitter la chaîne Abisso, veuillez s'abonner massivement. Ceux qui commentent quitter, c'est les moments commentez-les. Voilà. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye.